message oyo pour te dire que santé eza bien te. Santé vraiment eza bien te. Nasalaki crise moko na ndako 3 jours naolamuka te naoloba te comme nazali ngai moko na ndako bana bazali vacances. Alors moi nafungola même porte ezalaki te jusqu'à ce que 3 jours après baye kobuka porte ya ndako bakutinga pema to babenga na hôpital pema makasi kosukosu faiblesse okotelema te. Alors basingaki radio basali radio bazwinga na mwa mai na pumo na bafuta basingaki na mata na campus na clinique universitaire de Filobi basingaka l'examen babendi mai na pumo bakesala baanalyse sikoyo bagardenga awa résultat bima bongo nazwa batraitement approprié. Vraiment nzambe asali grâce donge bomona nga lisusu te donge boyoka nga lisusu te mais Dieu oyo tosalelaka asouvenaki na biso. Alors babesoin eza vraiment mingi surtout ya mbongo ana chambre privée oyo ezosenga caution ya $200 chaque 14 jours bakisi mikolo nyonso makoki eza te kutana na président Elombe na président Masumu expliquer bango clairement que naza vraiment en difficulté d'argent ozokande na oloba po epema asala pema lobi nazalaki sous oxygène bapromete nga baotia sous oxygène lelo vraiment bobunda bosala effort de façon que nazwa lisungi nazwa traitement bien na bimawa mais traitement awa eza bien prise en charge eza bien barecherche eza bien pome ezaka ya makoki nzambe asunga bino nzambe abatela bino le pire esi eleki parce que 3 jours nasalaki nazalaki mokufi mais nzambe na mawa na ye akanisi basali na ye. Amen, amen. Mbote bandi ya MDGD TV mafuta sike zanga bino na grande dame kana cadre pesa bino basango. Nzambe mona papa mbolela ngai bino bande ko babolingo boutu koyoka voice eza tellement clair. Papa na biso Gabi toyebi Gabi mabata pardon Godé lolimbisi parce que bazalaka Gabi excusez-moi na Godé baza ya groupe évangéliste ba collaborateur ou encore bandeko ya Devos na groupe évangéliste bandeko toyebi groupe évangéliste c'est ça la succès période moko et kangaka penza et après le sang de Jésus en fait bato bayebi groupe évangéliste bayebi le sang de Jésus Kiro aza mutu songe boye a tant Kiro akufi et puis après le groupe évolué mais umelaki susute bino bobi kama mongo ndenge ezalaka simba kende ezongisa sala boye mata kita na ndenge pe bapanza na ga mona mutu pa komi ko évoluer na ndenge na ye ba msu ba ya poto Devos aya poto Gabi aya poto
toyebi Gabi par moi obela et Christian Shoga toyebi bazala mo ebele bapati en tout cas banda vraiment que jouer tellement bien à l'époque ezaki ndenge Beka maza lelo si la bisalo bezali bango nde bato bakangai masolo ya théâtre et toyebi papa Gabi ajouera tellement Gabi Godé do bakomongo eza neti na ba nuance moko toyebi papa Godé ajouaka tellement bien awuti kosala film ya pas longtemps na Sila Bisalo aza mwindu mbinga photo ya yango wana bozomona Godé komona ezala mabata elo mwa baforme wana kande bouti koyoka commentaire vraiment ya kotia penza mingi eza penza trop te mais eloko na yo kobetela sete to na yo kosalela émission eza kaka koloba na bandeko en tout cas to veyaka na ba santé mundele ata soki azalaka na sucre te ana problème à sucre te azala na problème à tension te abelaka rhumatisme te abelaka ba migraine te mais de temps à autre akendaka komona docteur pour na consultation générale batala surtout ba âge so ekomi kopusa na bandeko na ngai ba ave déjà totambola ngo na banzoto de mokoka moindre pepe car tout c'est très dangereux trop même je dirais mondela za na habitude na momesana okende kotalisa nzoto pa docteur batala suite ya sucre batala motema batala makolo batala nyonso wana motu ebele car na routine wana okake boye docteur abise fait très attention parce que glycémie awa nazomona neti na tante na nga moko touto solane ya 2 jours na oseka bando grignoter na biso kovimba lobi mikolo na perdre kilo parce que na koma vraiment repeser soki plus de 100 kilos banda vraiment osanga bacourbature banzoto passe tout ça camarade na akutu moto ayebisenga non tala glycémie tellement amunganga acheke sukali boye oulala nde tellement akoti na mwa barégime esaliki a perdre kilo et puis azolandela malembe par exemple les amis faites très attention bozala na lomesano surtout bandeko bana poto je vous conseillerais kende mona docteur batala santé batala sucre batala poto karaté même en Afrique parce que yana bato belé bakoma okoyaka ko ibu akufi o balie non santé ayebaka te ayebi kaka nazalaka nanga bien nzoka nasi akoma na bankokoso na nzoto ayebi te surtout so ba age komo pusana neti papa na biso Godé asu mwana moke te il a plus de 45 ans asu mwana moke te do ba age wana déjà tongo leki déjà ok déjà vers ba kamar ba 50 wana kuma ba age ba 50 nde toloba do 50 ya vie oleki ba 50 ozokende na ba 60 ozomata en tout cas il faut okeba mikolo ekoma kaka ote asalaki crise ote akweyaki ote azongisaki boye ote asalaki boye ndeko na biso mirasi atoyebi asalaki crise nzoka ya AVC fallait tosala émission par rapport à badétail mosusu tozwizwi vraiment ezopesa mpasi tomeka mpe kopesa conseil mais tokoti émission naka alobi vie air émission tokoti yango mois retard mais comme eza urgence yango toye toleka na koteya bayike bandeko s'il vous plaît zalaka na tensiomètre na ndako de temps à autre vérifiaka tension zalaka na mwa babiloko lelo mundela facilité mwa makambo ebele neti basucre wana tu peux le faire à la maison okovérifie okocheke kene monaka monganga balakisa yo ezala mpenza eloko mpenza ya badire te ya bagrave te monaka médecin ata une fois na année mama papa surtout so baage yango si ekei okoma yare moko oyokisa yango ke motema ebeti pupupupupu babiloko wana nyonso ntango otya ba wana yokanisaka keno après quelque temps omoni keleki nango omona neti non oyebi te ta mosusu déjà motema ezwi mo choc ka ndenge oyokaki wana donc c'est très important bandeko vie il faut représerver kango la vie est précieuse la vie est sacrée na matia biso na mokila na tina eza te ke c'est vrai liwe eza nzela moto nyonso mais ya age ya kokufa ezalaka ntango bible ezoloba ke songolo était mort rassasié de jours bato lokola ba Job bato lokola ba Abraham bato lokola ba David bakufa rassasié de jours po nini yo te
parce que biso nyonso tokelemi na elingi na Nzambe esengo Nzambe ezali amona biso tonuna tomona bakoko tosimba banzete lobi lelo tokomotika bana to et plus grave même bana mike kufa avant kutu okasalaki crise akei. Donc c'est très important bandeko kolandelaka mwa santé osala bien et surtout na kobetela mpe likambo osete surtout ya bandeko baa na poto baage yango deja okomokende zala na assurance vie. On ne sait jamais lobi okufa ekomi matango no ekoma kobeta combien de semaines soki bamois po anini il faut kosala bacotisation parce que mwa kokundo malongi eza te et puis na bamboka bapoto oyo so deja kaka mbongo nanu ya koluka kosala baobsèque eza nkokoso ebongo mbongo ya ko balobaka nini ya kosombela esika epuis ya koveye ya kogarde ya kobatela place wana parce que cimetière ya baleta ezalaka na badele après un temps bakotumba cimetière et donc okombona olimwaka boye olimwaka na histoire boye okei mais pourtant so ozali na assurance vie bakosombela esika ya libela yo moko oke no bana na yo bakoko no babana koya batie mwa fololo batie mwa flair très important. Eloko ya mibale ya motuya oyo nalingi nalobela ezali les amis to sunga ndeko na biso papa na biso tozela te Gabi akufa mpo lobi tokomosa bacotisation famille artistique bosunga ndeko Gabi ebandeko tu congolais nyonso okuta lebaka kolanda émission oyo papa sepelisaka biso ajouera tellement bien mams nayebi ke motema malamu azalaka nango en tout cas akoyoka sango oyo akosala quelque chose surtout ke mikolo oyo papa Godé autaki kojoue kuna. Les amis tosunga ndeko baye bolingo ya solo eseprouvaka na misala ntango moto ana pasi nde bayebaka baninga malamu tozela te lobi ndeko akufa po tokoma mawa boye te tosunga ndeko na biso aza na pasi oui tosunga ndeko na pasi mwa contribution mpona kozwa ye eza très facile. Il suffit kaka ya koluka numéro ya bandeko na biso ya bacomédien oyo ya série tokokota en contact soit na ye moko soit na famille bato baza ya bureau ya SB so bobengi bango je crois bakozanga te kopesa bino numéro ya papa Godé comme ye moko azoloba ye moko azoloba makasi pardon nzoto ezo koréagir. Donc vous pouvez appeler directement son numéro bobengi bandeko bapesi bino vous appelez directement bien que biso toza nango nano te et il va vous orienter a websa bino botia mbongo na kombo ya nani comme yaza hospitalisé bokosa na koma mwana to ya ndeko na ye bakokende kozwa bopesi bakode bango nyonso epa na ye moko bakokende kozwa et puis bakomemela ye mbongo boyoki azosenga makoki aleli makoki eza te azwi esika chaque 2 semaines esika aza ya privé bino boyebi Afrique ndenge ezalaka donc ntango bapesi yo esika neti chambre privé déjà moi bien par rapport à bacondition so bayebi batia yo esika ya bato nyonso donc ezala vraiment mwa ndenge donc comme aza na bacondition ya bien imaginez chaque 2 semaines faut ofutela yango $200 et aolela makoki eza te na dollar yango ndenge ekomi soki na 256 lelo nayebi te soki ekomi na 300 mboka wana ezokenda kokufa na cimetière na libulu tobondela mpona Congo nzambe asunga Congo et dollar au Kabila tikaki na 160 lelo ekomi na 256 soki donc toyebi te ezomataka du jour au lendemain nzambe asunga Congo donc c'était ça $200 pour la chambre chaque 2 semaines et puis bakisi koloba te bamoni na bapota na bapoumon na mai et nzambe aka bolingo 3 jours ye moko asala na ye crise moto akokufa elobi ata ye donc ya mabe esi eleki nzambe a épargné vraiment prions aussi pour lui mira esa uti kokufa il y a même pas 48 heures awa toyoki sangwa Godé nzambe abatela ye tozo annule ba prophétie nyonso ya liwa au nom de Jésus comédien
bakomeli bakokufa te na kombo na Yesu nzambe abatela bango sunga bango me babino moko mpe bandeko boluka nzambe parce que ya normal te kande tolobaka wana bandeko mwa sango moke tozalaki nango yango wana donc eloko ya koretenir na émission oyo ya ye eza veye na santé ya liboso ya mibale donc monaka munganga ntango baveye na santé monaka munganga oyebaka to ya sucre nzoto ezofonctionne ndenge nini epui ya mibale tosunga ndeko na biso wana mpasi tous kokomonana nango tout fait nombre so oza na $20 plus 20 ya ndeko songolo plus 20 ya ndeko pakala ntango bokosangisa yango epesa chiffre epesa mwa nombre moko monta somme ekosomba pardon ata tonga mpo babeta papa ekosombela ata mai ya perfusion donc tout fait nombre les amis s'il vous plaît tosunga papa na biso donc c'était ça les messages tokotia sous voice yango mpona kochite et puis juste eza voice moi 3-4 minutes et puis après on va clôturer donc 3 jours naolamuka te naoloba te koma ezali ngambo na ndako bana bazali vacances alors moyena fongola même porte ezalaki te mawa jusqu'à ce que 3 jours après baye kobuka porte ya ndako bakutinga pema do babenga na hôpital pema makasi kosukosu faiblesse okotelema te basingaki radio basali radio bazwinga na mwa mai na pumo na bafuta basingaki na mata na campus na clinique universitaire de Filobi basingaka l'examen babengi mai na pumo bakesala baanalyse sikoyo bagardenga awa résultat ebima bongo nazwa batraitement approprié vraiment nzambe asali grâce bonge bomonanga lisusu te bonge boyokanga lisusu te mais Dieu otosalela liboso kanda azoloba wana tolinga tomona susu te tolinga toyoka susu te me nzambe oyo azosalela awi Dieu otosalelaka asouvenaki na biso amen eza vraiment surtout ya mbongo ana chambre privée oyo ezosenga caution ya $200 chaque 14 jours bakisi mikolo nyonso makoki eza te kutana na président Elombe na président Masumu expliqué bango clairement que naza vraiment difficile ozokande na oloba potema asala pima lobi nazalaki sous oxygène baprometinga baotia sous oxygène lelo vraiment bobunda posala effort de façon que nazwa lisungi nazwa traitement bien na bimawa mais traitement awa eza bien prise en charge eza bien la recherche eza bien pome ezaka ya makoki nzambe asunga bino nzambe abatela bino lepire esi eleki parce que 3 jours nasalaki nazalaki mokufi mais nzambe na mawa na ye
akanisi basali na ye. Amen. Nzambe na maona kanisi basali na ye bandeko. Surtout bandeko tozalaka biso bino bato bazalaka bango mona bandako. Faut faire très attention de temps à autre. Et les gens oyo akoya beti mwa tour atali yo et osunga mingi et vous allez malamu mingi. Les amis, c'était ça pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, si vous aimez les bosso aux antérotiques et la biso moi les bonnets. Nzamba mona papa mbole la ngai bino. Quant à moi la mon nom balasima. Des bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Bye.